Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapepe congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini modèle ya ba prière oyo basali na nzambe mosusu bazali kosala oyo bazali kobenga yango ete délivrance pe modèle ya esaleli ya prière yango bandeko ezali kokamwisa pe modèle ezali kosalamela on dirait Jésus-Christ akosa. Bandeko babolingo liloba na nzambe tango ezali koya tango moto azali kofungola monoko pe ezali koya na puissance mbala moko. Mais lelo tokomi komona basali na nzambe mingi oyo mikolo yo tango bazali kobondela pona bato okomona bisala sala ezangaka te. Okomona mosusu azali kobondela mpona moto kotia mopepe pe kobeta embata na mbunzu. Mosusu okomona ete azali kobondela pe azali kotindika moto. Mosusu azali kobondela pe kosala bisala sala. Mosusu akolongola kazaka pe akobamba moto azali kobondelela na nzoto. Bandeko wana nyonso tu lelo etindaki biso ete tomeka nanu kosala émission po ete tolobela yango. Bandeko babolingo boyebi ete tango Jésus ayaka na mokili Jésus aliyelaka biso ba exemple ebele mais ti lelo tozali komona ete basali na nzambe mingi balingi kolanda exemple ya Jésus te po ete bazali kolanda se lokolo na bango moko. Lelo bakomi koyela bato ba système mosusu bandeko ekomi meme kokamwisa po ete soki otali modèle meme basali na nzambe bazali kotalisa bato ndenge nini ya kobondelela mpona moto abika bandeko kaka ndenge tolobi tango ozali komona yo moko bandi komituna olobi ete est-ce que Jésus akosaka to ndenge nini po ete mingi baye na basystème na bango ya sika pe basystème oyo baye nango wana bandeko ezali kokamwisa. Bandeko babolingo boyebi ete na mokili oyo kaka ndenge balobaka ete soki ozali kobondela nzambe pe biblia ndenge ekoma kota na kati na chambre na yo bondela senga na nzambe pe nzambe akoyoka yo akoexauce prière na yo na oyo yo ozali kosenga ye. Pe tango ozali kosala ou bien kogene kolinga te moto mosusu ayeba yango kaka lisolo ya yo na nzambe sekele ya yo na nzambe bandeko. Mais lelo oyo makambo mingi ebongwani bandeko nakoyebisa bino eloko moko oyo etindi biso tosala émission oyo ekamwisi biso mingi bandeko babolingo
mbala ya liboso ngai nazali komona mosali na nzambe façon oyo azali kosambelela bato mpe ezali kokamwisa bandeko. Mosali na nzambe azali kosambela bato na kokarese bato, kokarese nzoto ya moto mbala moko bandeko. Nano namona te, nano namona te bandeko. Bandeko ba bolingo, ezali na mosali na nzambe moko ya mwasi. Mosali na nzambe wana na lingomba moko abandaki kobondela mpona bato, me ebondeleli wana bandeko ba bolingo ti sikoyo nazali kosala ba examen, nazali kolinga nayeba ndenge nini liloba na nzambe ekoki kokoma na pointe mosali na nzambe abanda kobondelela bato na forme oyo ndenge namoneli bandeko jusqu'à présent nazwi nano eyano te. Pointe elekelinga bandeko nasi namona baimage wana kala, me tellement na étudier nazwi eyano te. Yango na tolobaki te tosala émission ntango mosusu na bato oyo bakosala intervention bango nde bakoki kopesa biso eyano po ete biso tomayele na biso esuki bandeko. Mosali na nzambe ya mwasi bandeko, mbala ya liboso na mona mosali na nzambe ya mwasi azali kobondela, akomi epai ya ndeko mobali, abondeli azwi asereye epuis azwi loboko na ye bandeko akotisi yango na se ya nzoto na bango mibali bandeko. Soki azalaki kokarese ye nini bandeko? Kokamwa bandeko, kokamwa. Mbala ya liboso na mona ete baza kosambela mpona mwana mobali, entre temps loboko ya mosali na nzambe pe ekoti na nzoto na ye ya bana mibali ezali kokarese ye bandeko. Oyebi ete biso moko pe nzambe alobi napesi bino esprit ya discernement, sagesse na intelligence, bomekaka pe kodiscerne bandeko. Modele oyo esambeleli oyo mpona bato te wana penza ata Jésus akosa, parce que ata Jésus ayebisaka biso te na Bible ete soki ozali kosambela mpona moto, kamata loboko na yo kotisa yango na nzoto na ye ya mobali pe banda kokarese bandeko. Mosali na nzambe oyo vraiment azali mosali na nzambe moko ayebi koencadre bampate na ye oyo boye po ete bafrère bakima ezali pasi. Yo kanisi soki frère asala ye mbala ya liboso babondeli mpo na ye pe bakamati loboko, tala kaka mwasi azwi loboko na ye alekisi na nzoto ya bango mibali pe abandi kopalpe babiloko oyo ndenge balobaka massage na losambo mbala moko. Yo kanisi moto ya boya kokima pe mbala ya liboso na moni yango. Tango mosusu bato mosusu bakokanisa ete mama ozali azali koloba boye bamakambo oyo azwi yango wapi. Me bandeko babolingo na kosenga na bino sikoyo tolanda nanu na babilili totala ndenge nini mosali na nzambe azali kobondela mpona bato pe akomi na moma moko bandeko ayi kobondela mpona ndeko mobali, abondeli bandeko. Loboko evandaka te loboko mbala moko na kati ya pantalon diu ekei penza tina nzoto ya mobali. Yo kasi koyo caresse bandeko jusqu'à ce que ndeko mobali azwi liboko na ye alekisi na litaku ya mosali na nzambe. Pona nini? Po ete ye moko nde moto alingaki ezala bongo. Tomona na biso bato basambela mpona bato, me oya mbala oyo ekomi penza spécial. Na koloba mingi te, na kosenga na papa botamba kuna na régie tiela biso ba image po tolanda ndenge nini mosali na nzambe ndeko mwasi ndenge nini kobondelela na ye mpona bato. Antuka elekelinga namona na ngai balosambo, namona na ngai bato babondela ala mpona bato, me oyo spécial. Papa botamba na kosenga na yo tiela biso babilili kuna na régie ebongo sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît.
bolingo. Botala ndenge nini mosali na Nzambe azali kobondela pona ba fidèle na ye. Botala ndenge nini makambo ekoleka. Botala ndenge nini azali kospose ba acte na ye na ndenge azali kobondela pona ba fidèle na ye na kati na lingomba. Bandeko bino moko bolanda bo observe malamu pe boyeba ndenge nini mosali na Nzambe oyo abengami moto na nguya ebondeleli ya boye. Bandeko ngai natikala na ngai nano komona te, natamboli na bamangombe ebele bandeko, ata bapaster mosusu tokwazaka oyo balobaka ete bazalaka na balokuta, me modele oyo bandeko en tout cas ezali spécial. Il faut bino moko bolukela yango kombo, tozali na kombo mosusu akopesa te bandeko. Ezali kolekela biso bandeko, bino moko sikoyo botala nanu, botala ndenge mosali na Nzambe azali kobondela pona papa oyo, botala ndenge azali kobondela pona ye. Oyo systeme penza ya caresse, botala sikoyo ndenge azwi loboko na ye, ndenge alekisi na kati ya nzoto ya papa oyo, pe botala ndenge papa yango tellement sentiment eleki massage ya deboule, tellement baza kosala ye kuna na se massage ya deboule, tala epesi ye sentiment azwi loboko mbala moko, tala ndenge alekisi na mataku ya mama oyo. Bolanda yango bien, bo observe yango, bokomona makambo tozali koloba ezali liseki te. Oyo ezali mpenza mpona kopesa nde bafidèle na ye excitation plus bandeko. Tala kaka yo mwana mobali oye na église, et surtout ntango mosusu soki mpo obala te bandeko, basala yo massage ya deboule bandeko. Eske église ya boyo pokima ye wana ya yebi penza ndenge nini ya système na ye, na ndenge ya mokili, ndenge ya kobatela bampate na ye. Ayebi ete na kote ya mibali il faut kosala nde ba système wana bandeko. Na mona na ngai basali na Nzambe, mais oyo elekeli ngai pe na kamwe bandeko, na kamwe tolanda na babilili ebongo nsima tokozongela masolo na biso. Ata bino moko bandeko molimo yango botala nanu oyo penza n'importe quoi. Molimo wa Nzambe boza komona kokamwa vraiment.
bandeko bino moko bomona modele ya délivrance yango bandeko oyo edingo ekaka penza ndenge tobandaki komona edingo azalaki kosala bato na ring yango oyo edingo bandeko kokamwa tolanda bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona en tout cas tomona na biso système ya ba prière pona ko sala ba guérison na bato mais oyo penza soki otali yango keba ete okoki pe koloba ete Jésus akosaka biso po ete système oyo nango bandeko mbala liboso na mona ete bazali kosambela pona ndeko mobali dans l'entretemps bazali kokarese ye nzoto na bango ya mibali kokamwa bandeko kokamwa baza kosala yango massage ebongo yokanisi ete bandeko mibali oyo bazali na eglize oyo soko oye ete opetei bango lobi ete kuna nzambe azali te bakondimela yo réponse totiki yango mpona bino papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba. Vraiment bandeko babolingo tozali kokamwa pe ezali kolekela biso. Tozali kokamwa pe ezali kolekela biso bandeko mbala ya liboso ngai papa Roger namona ete ba modèle ya prière ya boye bandeko. Ba prière ya boye nazali koloba yango ya solo mama Rosalie. Ndeko mwasi oyo aibi kobatela bampate na ye ya mibali. Pona ndimite ote bampate ya mibali. Na bakareso bazali kozwa na moma ya ba prière ya délivrance moto akoki kokima bandeko. Ata ngai moko tango nano na balaki te bandeko. Soko meminga na église ya boye mbala liboso basalelinga prière ya boye. Oyo mbala moko baza ko karesenga ba deboule kosala yango massage bandeko. Na banzi ete église ya boye ata oyo koyebisanga ndenge nini jamais. Tango mosusu soki église oyo bandaka na 10h nga na 8h na sina komaki. Mama oyo ayebi kobatela bapate na ye mena ndenge siko na système ya mokili. Bandeko tomona na biso ba makambo. Tomona na biso ndenge babondelaka mpona bato. Mais oyo penza toye komona yango ezali spécial. Yango na tolobi bandeko. Tango nzambe alobaka ete na pesi bino sagesse pe intelligence. Apesi biso pona ko observer ko yeba. Ndenge nini toko ko discerner mabe na malamu. Mais bato mingi bandeko. Discernement ya mabe na malamu. Ekomaka na bango yombe pona ko sala ko sala ko zwa yango ko yeba yango tangu ekomaka na makambo o ezali ya lokuta. Nde toye komona bato mingi ya lokuta lelo, bato mingi na mokili bakomi ko préférer lokuta ke bosolo. Bandeko, oyo kaka soko zali kotala, yo moko zali komona kaka te. Babondela pona batu me oyo yango te. Bandeko, ebondele liya boye. Boza komona ndenge ba papa tellement mama zali na ndeko mwasa zali na système moko ya kitoko pona kosala pona bandeko mibali. Okomona ta ndeko mobali ata zoki na nguya nzambe te me sentiment na kaka ale amitiki akangi misu pa kwei pona nini aza kozela kaka mama kota ti na ba profondeur ya ba makambo. Bandeko oyo balosambo ya boye ndenge aza kosimbaka pe bana basi na libumu oyo ntango mosu aza kotransmettre bango ba malédiction. Okomona ndeko mwasi lobi okokende na libala ozobota te oyebi te eloko nini mosali na nzambe asala. Tango mosusu ablongoli yo mabota okoyeba pete yo ozoyeba kaka kezali Jésus.
o nzambe metala babiloko ndenge ezali koleka ndeko ata Jésus abikisaka bato mais abandaka pe koloba tango mosusu kaka na maloba bi molimo mabe bima pe molimo mabe tosi mais lelo ekoma kaka il faut bisala sala salama pona ndeko mwasi o bandeko en tout cas na mona na ngai ba modèle ya kosambela pona bato mais oya mbaloyo en tout cas ndenge lobi ata mama Rosalie tango mosusu Jésus akosa soko tali yango lobi ete en tout cas Jésus akosa pe nazali kotuna bato nyonso tu kaka ifa simbaka bango na libumu est-ce que bato wana nyonso azali kobondela bayebisaki ke bazali na pasi na libumu bandeko ifo bososola baseremonie azali kosala ya kosimbaka bato na libumu ezali ya nini pe bapapa kokotisa bango na maboko ti kuna esika banzoto ya mibali ezali komase yango bandeko ifo komituna baseremonie ya boye ekoki kozala nini biso moko bandeko tokendeke sika oyo bazali koloka biso sanke tomiyeba sima lobilobi tokomi kokanga bandoki na famille babiloko yango yango bandeko oyo toyebisinga ndenge nini nakoyebisa yo te modele ya losambo oyo yango te mbala liboso na mona bazali kosambela mpona ndeko mobali loboko ezali kokarese kuna na nzoto ya bapapa monoko ezali koloba na kati na litoi na ye mpe tala ndenge ndeko mobali akomi paralize mbala moko ale azwi loboko na ye alekisi yango meme na litaku ya mosali na nzambe mpona nini mpona kolakisa ete oyo biso bato na mokili tolingaka yango nde oyo ezali esika ya nzambe te bandeko namona na ngai basalela bato bapriere mais modele oyo vraiment tokamwe bandeko naza kuti na mingi ya koloba te bandeko bino moko ifo bososolaka boyebaka esika nini oyo bino bokoki kokende kobanda kobondela mbala ya liboso namona ete baza kobondela mpo na ndeko mobali na ndeko mwasi na loboko na kati kuna eza kosala massage encore azalaki na l'huile bandeko l'huile yango soki apakoli yango kaka na maboko bandeko tala sikoyo basimba l'huile na loboko bakende komase sikoyo deboule kuna na se bandeko tension ekozala ndenge nini yango nomoni ete ndeko mobali akokaki te tala kaka loboko na ye ndenge elekaki na nsima ya mataku ya mosali na nzambe bandeko bozoba makambo tozoloba liseki te me bino moko botala baimage ndenge ezali koloba mpona koyebisa bino ete bandeko bamakambo mosusu soki ezali komonana bokangelaka yango misu te ifo kolobaka mpona kokebisa bato oyo bakoki kokende kolanda nzela ya losambo ngulungulu na baprofesi ya lokuta na bamasolo ya lokuta nde lelo bato mingi batikali bamalere bakoma kokanga bato mosusu bandoki nzoka nde bakendaka kaka kolokota likindoki epai ya basali na nzambe sanke bamiyeba basali na nzambe mingi batransmettre bamalédiction na bato mosusu sanke bato yango bamiyeba mais lelo bato yango bakoma kokanga bato mosusu bandoki na kati ya bafamille nzoka nde kaka basali na nzambe wana nde baloka bango bandeko kaka ndenge Jésus alobaki ezali na basali na nzambe mosusu oyo bakangelaka bato nzela ya lola ndenge pe tozali komona makambo ndenge ezali kosalama ndeko mwasi okoki koyebisa ngai kobanda ntongo ntina pokwa koteya ngai mpona kotalisa ngai bosolo mpona ndeko mwasi oyo oloba ete azali na nzambe na koyebisa yo ke niet ndeko mwasi oyo azali na molimo na nzambe te ayebi eloko azali kosala kosimbaka bamama na libumu bandeko naza koyebisa bino ya solo basi mingi bazanga lelo mabota bokanisaka kaka gaya po alongolaki zemi po asalaki boye me babiloko ya boye ntango mosusu aza kobenda bato bamabota bokoyeba pe te lobilobi okomona obali libota oza kozwa te okomi kotuna nalongola zemi te nasala bowana mobali akomi kokotela odute mwasi alongola bazemi aza kokosa ngai ube koma tala babiloko yango oyo bandeko bakongolais mpe bakongolaise bozala mayele bokeba na kokende kosambela bisambela bakosimbasimba bino partout na maboko okomona ndeko mwasi mosusu okokende na losambo bazali kosambela mpona yo kosimbaka otina mabele lobilobi mabele nyonso tu ekomi ya kokita ondire bamibali nde mutu basimbaka yango yo moko okomi kokamo mabele yango ekomi boye mpona nini ntango ozongi epai ya bato oyo babebisaki mabele na yo na kati na eglise bakomi kokosa ete ndeko na yo nde mutu asali yo boye mpo ete ozwa mibali te nzoka nde kaka bango moko na baje na bango basalaka ya kosimbasimba banzoto basi bafionokisi yo mabele bandeko tozala mayele bandeko
tokeba na bato bazali ko distraire biso. Mama Rosalie na zongseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko ba bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona na banzi oyo nyonso tu akomona babilili oyo asala discernement na oyo auti kotala ye moko atala. Eske makambo oyo tomoni na babilili nzambe penza akoki kopesa moto molimo abondelaka bato pona na ndenge ya lolenge oyo bandeko yango tolobi ete tokeba po ete bato mosusu kindoki ya solo bandeko ekota pe na beglise bato bazali koyeba te. Bato mosusu baya wana oza komona ye mosali na nzambe aza kobondela mpona bato me nzoka nde ye azali kobondela na nkombo ya Yesu azali kotire bino bachance yango wana nzambe alobi ete bozala na discernement napesi bino discernement mpona kososola bato mingi mpe babebisi bango na kati ya eglise me masolo ende ya kindoki ekomi yo fami na yo moto basalaka boye o moto boye asalaka boye nzoka nde bato bazali kosala kaka boye kaka bato bazali na kati na lingomba bandeko lelo monda lelo bandeko ezali koepargne lisusu moto te ezali koepargne moto te bandeko soki totuni mpe malamu mpo balobi ntango ozali kosambela mpo na moto Jésus azalaki ubie basali na nzambe bazalaki soki moto azali na motu pasi okomona bakosimba l'huile basimbie na moto esika azali koyoka moto pasi mpe babondeli me eloko ezali kokamwisa bato nyonso tu bazalaki na eglise wana mama oyo surtout mpo na bana basi okomona kosimba l'huile aye asimbi bango na libumu azali kosambela koloba kosimba na bandeko mpo na nini azali kosimba na libumu bokomituna te eske bato wana nyonso bayebisaki mama wana ke bazali na pasi na libumu bandeko bokeba boyeba ete makambo mingi tozali komona lelo bakomi kokanga bandoki ya bato mosusu bandoki okuti bazali rien à voir na bavie ya bato me nzoka nde bato bazali kobebisa bato mingi bauti na kati na eglise ndeko tolobi teke kosambela te kosambela ezali malamu sangana na lingomba me nde ezala mayele po ete nzambe apesi sagesse na intelligence il faut koyeba kodiscerne kokendeke ngulungulu te po ete bato mosusu mpe bavi na bango ebeba na kati ya baeglise po lelo mpe na baeglise bandoki mpe bakoma kose manifeste bato mpe basalaka mabe bakoma kose manifeste po ete bandoki baza mayele ntango ya kala bazalaka na libanda me lelo baye kokomprendre ete po ete bazwa bato malamu bape mpe komikotisa komivandisa na kati na baeglise okomona moto mosusu azali mpe kopesa profeti baba bolobi moto molimo na nzambe me ye wana kaka moto azali kosala baaventure na kati ya eglise bandeko okoyeba pe te mondo ekomi na makambo ebele ifo kozala kaka mayele bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino